Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonjour, bonsoir, na mutu nyonso oya kolanda émission na nga na mukola lelo nga ndekola bino ya mwasi na kombo ya Bijoux d'or. Nga mama Bijoux d'or na ye amekala nuko solola na babone na nga na tina na yebisaka bino toujours soko lingi eloko na yo il faut zala molende, il faut zala forte, il faut yeba eloko nini oyo yo olingi, il faut lobake na zaliawa plus tard na kokoma awa. C'est très important. Il faut que vous allez toujours na espoir. Et loko oyo lingi babanda nanu na fondation. Ça la fondation na oya kitoko pona un jour okoma musika. Eza peka ndenge moto boko la ba na biso na kati ya bandaku. Obandi na bana na tango baza mikie kopesa bango une bonne éducation. Au mona nzamba otia loboko bana bakokola pe na éducation ya malamu. Eza pe ndenge moko pe na bavi na biso batu. Il faut koyeba oyo tozali, il faut koyeba oyo tolingi, ata mokili ezoloba, ata mokili ezo critiquer. Soko yebi ke nga na tanga na nga classe, suka na ozwa musala, ata bo lobby. Yo tambola no kala nzila na oluka ka musala nzamba otia loboko et puis ba posa na yo ekokokisa ma. Ndenge moko pe kana banzela ya ba commerce. Bravo, bravo na bandeko oyo bobanda na commerce, obandi na commerce na mwa forme ya muki olobi ke un jour na bandi na ba ekolo soki ya fufu, un jour na okoma na basaki ya fufu. Merci na bino et puis bravo na bino. Donc elingi koloba ke nga vraiment na lingara mingi kolobela ba sujet ya batute mingi na ya kolobela ba sujet na ngai, mais pourquoi pas soki ndeko osa lelo mo ya kitoko musala mo na sepela rango, pourquoi pas na ya ko solo la yango awa na Bidor TV. Ndeko la biso ya mwasi na kombo ya Sila Bisalu. En tout cas, bravo na ye esika azali. Ba coup de chapeau et puis ba flair ebele na musala na ye. Biso nyonso tout obandi komona ndenge ndeko la biso ya mwasi abandaki musala na ye na groupe Simba, si je me trompe pas. Ndeko la biso ya mwasi abanda musala na ye azalaki pe jeune. Donc tina lelo pas azali jeune na lobite ki azali na lobite ki akomi koko non. Abandaki musala na ye na kibomwana penza. Mais ye wana penza aza kokende, aza kokola na misu ya batu. Asala musala kitoko mokili mobimba neti nga na sepela na ye makasi. Na pièce soki na moni ta mususu si lazali en tout cas pesa nga posaka anatala. Sala musala na ye kitoko abandaki pe ndenge azawa na te, abandaki malembe. Batu baza ko confirmer, batu bazo komona talent na ye tellement il est sérieux, tellement il sait ce que veut, tellement azana molende na musala na ye wana nzamba azo tia loboko azoko kende. Quel que soit batu balobaka, mais ye azo sala vie na ye azako kende. Azako sala progrès ya vie na ye et puis azako tika histoire na communauté na biso congolais. En tout cas, vraiment, bravo à Sila Bisalu. Bandeko tozala toujours na molende na biloko tolingi. Omona nzambe akosunga et puis nyo surtout ekosimba. Hein? Vraiment, na yaki ka apona kopesa moi bandeko nga motivation que ce que lingi loko, il faut yeba iloko nini oyo lingi. Il faut zala toujours meilleur. Ne loko oyo lingi ozala meilleur. Hein? Osala ozana salon de coiffure, oluka batu basala ka o musala yo moko yebi ko kanga suki te. Non, sala makasi apprendre, yo pe yeba okanga suki. Hein? Donc il faut na place oyo zali, il faut batu basantara que oui, il y a quelqu'un au hasard, donc ce qui a zaté et le kwane ko tambola te. En tout cas vraiment coup de chapeau na Sila Bisalu. Donc musala sala ka en tout cas biso surtout monaka. Asala musala na ye kitoko, atona bani na ye kitoko na rôle nyonso to akotaka. Bravo na ye,
akende kaka liboso mapamboli en tout cas nzambe alola amona Sila Bisalu baposa na ye akokisa yango et puis biso bato boza na se na ye bozala na exemple bozwa exemple ya malamu ya Sila Bisalu abandaki bongo te malembe azokende azotia bwaka mwa mabanga na banzela azotambola ti lelo akomi soki na basaki ya mabanga donc ntango tozotambola toluka akopike mwa biloko mwa bilembo ezala bien makasi bobanda nanu mwa muke après un jour okomi meilleur bato bakomi oloba oka Sila oyo azalaki oui oka Bijou oyo azalaki abandaki na ba auberge ya ba 2 chambres lelo akomi na ba 14 oui ezanga parce que nayebi eloko oyo nalingi nayebi eloko oyo nazosala ata bino bolobi je m'en fous c'est ça soko lingo kende congé na kin tozala na adresse kaka moko auberge na biso eza na matonge tobandi na ba chambre à partir ya $15 aux chambre ya kitoko so ipo ko wumela ba 3 mois chambre wana tokitisa yango na $10 tozaka na 7 place bientôt tozokoma na 8 place donc benga biso pona ozwa chambre numéro 8 oyo ezosila na fin du mois oyo ya mois de avril toza déjà na mutu na juin pourquoi pas mutu avril mutu ya mai mutu ya juillet pe asamonani mutu ya août. En tout cas, bobenga biso pour na chambre na biso numéro 8, bozala jamais d'ici. Maman Bijou lobi ba chambre bandi na $15 comme tati na ba $40. Toza na ba appartement ya chambre salon cuisine, 2 chambres salon cuisine, ko bukana te donc ande musala auberge na biso za na matonge na Iribu A37, tozali na ba toza na ba condition nyonso to malamu to na problème ya maïté, to na problème ya courant te. Maman Bijou lobi biso nde musala sécurité assurée. Et puis les sous nini botu nanga nini nzamba zaka abolingo parce que avenir na biso ezalaki na problème soki mbule ezobeta nzamba touché kaka notre président gouvernement babandi ko sala kaka musala na avenir na biso ko sia makadam ndenge tozoloba bien makadam wana donc moi oyo ko sila te bateli biso makadam na avenir mobimba ba fuli lisusu notre auberge et fulami parce que maman Bijou sika zali il faut nyo surtout za la wow ota ba publicité na biso lingo kende congé na kin contacter ngai au kozala jamais d'ici na tieli bino d'abord ba image à notre star na kombo ya Sila Bisalu o to bois kele ba flair et puis na suka kuna maman Bijou lobi zela ozwa moi numéro à téléphone zela aussi omoni yango na tie awa benga maman Bijou contacter ngai au kozala jamais d'ici. Merci. Maman pas si bandi. Le 12 avril, tu as un événement au Kaka, na Congo P international. Ouverture ya Martinique cosmétique. Awa, tu es bien surtout bonaka. Bato baza un problème ya peau. Ça la consultation ezali. Oui, c'est la bino. C'est qui va médecin bazali. Bouya va consulter bino. Pour la traitement ba séance ba ngala bino. Au somba oyo ikobongisa pona bino. Botika kotambola na ba pays ebele na nzoto mama bazo yeba toza nationalité ni bazote ya bino. Toza le 12 avril à repartir à 15h à la galerie La Fontaine. 15h déjà aussi ici ba misala aussi si l'activité ne sont donc libre. Tout ce qui kana makambo etali cosmétique dit. Tu as un sac de luxe pour la femme caviar. Tant le processus qui toko aussi une pesa ka malonga azo peso valeur. Bato ba mina batisa jamais. Ba Vietnam Air. Moi vous sommes ba cheval. Ba lo tia bino ba suki ba cheval pamba. Nulle part ailleurs na Vietnam Air chez Martinique Cosmétique. Il y a des lacs. Il y a des lacs. Couleur nyonso. On a une à blonde. On a une à gris. On a une coloré balayage. Tout est allé à. Tant on vandi. On a somba biloko. Nous biso to tiana musagifa na poto linga climat kitoko. Tant on compte autour na Jésus ou Kinshasa. Nulle part ailleurs. Boya, vous avez un massage kitoko, makamba kitoko. Ma fille a caviar, biso na mo benga biso basila malaika.
bato balinga bazala batende te bashukufa pa babiso américain na américain te et bakoma tuna ouf hi you American no I'm Congolese. America. Yes, I'm Muscat. Yes, my name is Muscat. Please, America, Muscat. Yes, I like Congo. Congo. Beautiful city. Yes, Allah. Allah. Hello. Hello, Kinshasa. Yes, I like Martini Cosmetic. Oh. Yes, that's beautiful. Congratulations. Hello, yes. I'm America.